Yana Tata, page 84, numéro 91, dans les recueils de cantiques. Amen. En tout cas, merci. On a lancé un message dans partout dans le monde entier. Nous sommes à Las Vegas. On a besoin de visa. On a Soleil Diva. On a Michaud Cœur du Cœur. Vraiment, on a besoin de visa. Tant de côté dans l'ambassade, tout ça avec interview. Le 5 octobre. Normalement, la visée de le 6. Donc, du 6, nous avons le passeport na consulat. La guerre garée. Éviter le honnête dans la qui pour les ambassadeurs de si nous avons on a dit que bon de la papa faut ça la tout la papa. Donc, on a dit, on a papa on a vu un bon billet. Les ambassades de grâce. Les gens sont habillés par des grands sont habillés de Makanga. As un producteur en France, bienvenue à la tête du ciel, à Souninga, vraiment Bondi, on chanter la chaîne, on a quelque chose. À Bondi, si Catherine habillé, on a le mot mercredi. Mercredi. Dans le week-end mardi, mercredi, donc mercredi. Dans le week-end mercredi, tout ça les Pascal à Istanbul, tout ça Pascal à Houston et puis dans Okoma. J'ai dit na 2 heures na Las Vegas. Donc, voyage difficile. Nengi ndeko soleil zoe sanga il y a kokota na papa na kina na déjà olala na zuba bibon madame abiko okesute donc na koma déjà battu mais ndeko tamo la musinga bi il y a kokota na papa na bi tambe soza mokano na yo na kuta na papa ne devina kuta na papa ça va puisque papa asakolela ngai tant na belaka dans Saint-Joseph tant na koma moi convalescent. On a jeune ça na mima na papa na 14e mois asakolela ngai makamon tu na zo mo FC na bondela bato basali o mabe nzamba ko sa charge kuzung sala mo bete na kanya bete tangu ndeko soleil FC na yaka tukuta na papa avec un espoir nakuta na papa siko na kina kondima na ngo wana nde nakuta na papa alors nde na ye koya na ye eza par miracle la geta na $50 na poche et monsieur na komi Europe na komi na nini na osala ndenge nde na komi donc miracle tant na komi na Las Vegas na Houston ba contrôler ngai ba bit ba ngai na lati bon hotel na komi na Las Vegas na tabo policier za na ba ngai ko fo bit ba tila ngai visa ozo koti bo ba sala séjour na tali bona bengi bango na bima nzambi ne muta biso bona bima sana putana police immigration donc tant pis donc il nzambi ne sala ki pour que na buka na papa bibo filma inga na makasi papa bondo pona ma tama kina ndako na moni ouf et to boki mo bima mona komisi nzambi na senga na bandeko nyusu to baza na monde atinga parce que ceux qui sont en église, il y a une église qui sont en église, il y a un ressentir, il y a un donc, au moins, il y a un toujours attaché à l'église. Il y a un matin, on a ici, ma papa le bel nzamba pambola nzamba peso makasi ok ela nzamba même ba 5 ans ok nzina musala papa nzamba pambola symbole Jésus Christ merci mon sur le bande nzamba kutani pour être commissaire Congo comme la polo ensemble pasteur pour la Congo basi ni mama management na kupanda ni pale donc
ça plaisir makasi pe mystère pour la salle pour combattre pas boy ce que nous avons été adoptés Niger passeport et bungi na ambassade ngo aux Anzela combattre la destination pour les cas vers mais elle a gâté mystère na kolo ça plaisir makasi na bomba yeba ka valeur na ligomba kola sala bongo merci ndeko na molendo za ko pese le côté comme je passe là comme passager plus en bon compte comme ça bon côté mais valeur na zam ka témoigner plaisir makasi na bato kupitia obachia maboko pakontrol cha maboko soutenir yo vita mutumbo la bendele munga itomba na le misala pe wana makamela ya réagir la famille ça comme désir pour réagir makamela sona pour famille tomba la makamela malgré pas combattre kayo mais tout malheur sona lutika nil victoire à certain merci même je souhaiterais qu'un jour tout ça et le moins tout ça soit comme quand on a beaucoup de pays étrangers mais tout le monde a école c'est total dès que pas école sur ça va pays étrangers comme le voilà beaucoup ata bande on a besoin de payer la bande au Congo sur le bayer ata mutaye makolo pas comme bazangani bazangi quelque chose va pêcher pour on va pas tomber na comme la famille moko de bon tata bon maman pe maman nous soyons sans bâtir ensemble tiens ma beaucoup on va aller ensemble c'est différent n'a pas comme les bases activités là 150 un jour division dans l'étranger l'on voit poser moko à partir de moko on dépose la solution un jour tout ça même na Congo là on va aller sur la Kinshasa tala ba bangi ya Kinshasa bazamba pesa bikok banda bikok metala baninga nasi ya leo tuyaka wa tete wa sali 5 tukuti ndenge mususu matin encore mais tant que on chasse tout ton côté chasse les autres ils n'avaient pas dit na ba banlieue na biso na ba région na biso tala na est est-ce que vous comprenez to réagir les to bazokata congolais kokata ko na nyama basashi et c'est au monde normal peut to la na biso peut to lia na biso to bina to lata tout ça va divagation or que la bambo comme sur des pays bisonios tout ça non pour vendre pour qu'est-ce qu'on peut faire pour tout éradiquer ce système de makambo soana mais biso chacun pour soi est le diable pour tous je sais bien que même de naïe à la ngomba on a bien la communauté congolaise de poso bengi baroya kaka église abakishi si on dingue MC c'est bimisa émission moko contre ngam de la bimisa makamba ko ya kutuka mamono comme si c'est normal asala madame étant donné que ça avec ko créer des locaux ça na moya ngote batinda ke kotinda na l'église monsieur de réveil oui je sais nga ba recevoir ko ça va t'en appeler c'est mais biso ça rendre moi tête masala quelque part ya va découvrir loba bazana ba problème ici là on a pas solution ba problème na bango pe nikola suka tout le monde au moins mboka na nzambe to ça la peine na moi mayele un jour to bomisa mboka na biso sur mieux donc à moi le bandimité le samedi ba kota déjà ba sali salongo ko meka ko komba ko meka na ko ja propriété de la propriété to kutia mais à quand et pas la biso banane ba osalamu est-ce ba ndele ba tuta koto ba kendo kombe la biso sasa ou bien ba ndeke ya likolo ba kita ba kombe la biso sasa bien ba ange non biso moko to comme ça pe mboka ndenge ba mboka comme ça zo sala tous les jours ba comme ça mboka boy mais jouer à vivre ils en a bisika boy mais kuna toujours rêver kaka mboka mbezana ba problème série toujours rêver kaka donc comme là pina kolata la point ba chele biso na ko yidana ba congolais tout meka bazana na moko ba l'union fait la force pour tout bon sabatute pour tout le cabitu bana batute mais tout le cas un jour pour moi ya l'Afrique ndé RDC mon thème Afrique mais mon thème à mutu zobela mais mon baza aza malade mon bimbana ye donc celui bambo comme sur Afrique je que nous bonga pour le chapeau na bande on a biso baza pembe na biso bambo ka ngi ko makula poto ba konzi bongo na bambo ka biso les anciens na biso zo ko makula poto bongo ya biso countess ke ko makula boy na kitoki mos na mokali na mikondo ko makula boy jour nini ebele ya bambongo za kuna na Congo jour nini Congo on a Kinshasa on a bamboka mbole ba région et comme le Rwanda ndike baninga na biso ba sala boy
kaya kongo yango na bamona biso banyama toza mpenza banyama ya so boulevard boulevard ka moko ebele ya mboka mobimba na diamant or cuivre boulevard moko bananjili tiville mitala awa tobanda kotanga nzela poni tokutaki yango te meme nde tokende na angola banzela ekomi na angola na Luanda mais baninga baolamuka mais biso susu enfoncé davantage bakonzela biso koyaka tous les jours bipaboye bokomaka kande mokoteli mema kuna mpe modele wana antuka bakonzi ingana konda nalobaka claire bakonzi badigi mboka banda ntango mokutu bolingi kongo te bamitema mabe ebele ya mbongo ezalaka na bamboka na kaka kotyala baposhe bakonzi bolamuka nano bolongolelaki bakonzi ya français yango ekobongisa kongo te elo ekobongisa kongo motema malamu c'est dommage yango leso nazala bango nalingaka kuti kotabola poto te na bando tant tokende na ambassade na bando senga nzela kolo salaka na ambassade bakoya visa parce que tokende poto motu ezopasula kotala baninga bokotala baninga ezali ntango na ozonga kisasa moko kaka bongo étant donné que mbongo evandi kuna ezobongisa bamboka nyonso ezotala majorité kuna c'est dommage bakongole koyina ndeko bima bino makasi ti tokufa na boye so tokofi tomona ata miso ya nzambe te motema na be trop ville na biso baville na biso tokobongisa yango te tozela ange baotali koyo babongisila biso artiste ebele bongo babeta ba musique na poto esi ebonga musique bokende obeta mpona po epesa eloko nini culture quelle culture yakende obinisa bana basi na bakupe yango na culture c'est pas ça la culture yokozwa bobeti musique bozwi mwa mbongo nzela moko boye eza quelque part te botravailler nzela botie goudron voilà ce que nous devons changer comme culture. Quelle culture que bazopimela bango kobeta na poto ils ont raison on a beaucoup caché pour musique on a éduqué kutu te message exact message na musique exact message ya kodétruire jeunesse kaka bolingo ya bana basi kaka bolingo ya basi na mibali c'est ça la culture. Quelle culture? Est-ce que les blancs font ça? Les blancs vont travailler. Est-ce que les blancs vont concert na Paris pour bazwa mbongo bien ba ya beta ba concert na Kinshasa? Non. Donc bazwa ka culture donc banzembo ya tambula ba franco ba bande ko basi batikana marqué la musique époïne. Peut-être la musique a pour ça jeunesse, conseil, éducation. C'est ça la bonne culture et non culture destructive. Donc un peu na se féliciter bao bazana Portugal ngana bisala sala wana soute na lobaka clair na ba musicien bazo faucher pe compagnie et na ba passer et belle l'église na Kinshasa ka ko gambon semé pesa yamona bazo ngana ngaje tupona senga semete yamona bazo ko senga na magie mais boli bebinga na magie te o tika si magie te l'église que de bokene lo radie ba nyos ko les yeux yamba sans que la salle taille fort na kishite je ne toucherai jamais le fétiche. Comme quand ça veut dire qu'on a touché le fétiche, mais on a vu nous, vous êtes trop. Mais il a bien au Congo, tu sais que la bamboka nous sol. Un jour, on en parlera dans le monde entier. Amen. Merci Vandeko. La mission vous a goûté, vous me gagnez nous ensemble. Par l'union fait la force. Et puis ça souci sur la bamboka pour côté la baninga. Mais tant que nous sommes, je vais que nous sommes dans la zamba, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Kolo apprendre la musique de quoi. Vous avez plus de courage. Pour l'été ma cache. Toi ma culture il y a bien. Pour les jours va te voir ça. Les Mexicains de corruption. Moi si moi négocie des œufs de corruption avec Camille. Si les nous les avons parole du papa. Il a toujours pour développer. Ata moto apesi kopa mai donc nzambe akosala loyo ya bebe merci.